Mida na ekotea yo Karine Mokonzi namoni ndengo popoli mwamuke namoni Karine Mokonzi ndenga popoli yo asokoli yo asaboli yo. Alors Mida ona ye ezarando te na ye pe kobakisa yo mutema pasi te me na ye kotea yo na ye même pas kopesa yo baboule meza penza na ye kotea yo. Moi conseil mateya oya conseil landanga bien na bokebi Mida. Autrement dit, c'est votre vie, ce n'est pas la mienne. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida oningo zonga la rando problème ezate. Mida yebakango bien ozana mwana moko. Mida omoni photo oyo na photo oyo oza deja mokolo. Mida oyebi yango bien posala video osala okanga photo osalaka ba video ebele okangaka ba photo ebele sima nango oponi moko potia. Tout d'abord olinga kotia photo na ote olinga kokabola video na ote po oza mokolo. Photo na yo oyo ozomona eza elongi ya mokolo meza ya kala. Mida photo oyo yo moko tilaki biso wana etiaki yo jeune. Video oyo ofilmaki ozotambula etiaki yo jeune. Me Mida oza ya kokola mwa muke. Ozali pete nengo bimaka na ba photo oyo tielaka biso. Ozali pete nengo bimaka na ba video oyo tiaka. Oyebi yango bien. Mida oyo eza rando te eza conseil. Na kena na likambo oyo yo moko monaka somo osala ngo. Ndengo oza wana oza incapable. Otiaka ba video ndenge ba Karine Mokonzi atiaka. Okanga ba photo ndenge Karine Mokonzi atiaka. Pona nini yo moko bangaka aspect physique na yo. Bato baloba te yo mutu aliboso obangaka oyo ozali. Obangaka nzoto na yo na lobongo na lingala. Elongi na yo tina se ya makolo. Obangaka ngo yo moko. Alors ezali problème grave. Na kokoloba te eza moins grave mais ezali grave. Siko likambo nini nena loba na yo. Kanisa bien tango banda internet na yo. Kanisa bien tango banda koluka vi na yo. Okende na kosala théâtre na kati ya Congo ozwa te. Oyebana te posalaki. Oye nzela tiriki okatisi oleki ba Grèce. O vivre ba vie oyo wana nyoso ya bosoto na Grèce
ti okomi lelo na France, okoma na France. Na France okomi ozwi mokumba, oboti mwana ye wana ririri. Oza na mwana mosusu te. Obandi koluka susu vi na yo na makambo internet. A part koluka vi na voie normale boy. Na internet tango obanda kosala 200 views te kaka 100 views. Soka ba 200 na GDG. Olobeli ba musique osali tu pamba. Obandi kolobela Karine na ba musique kotakela baron okomo mata 300, 400, 500. Kelelo oyo GDG kangama okoma na ba chaîne mosusu Midala Taylor elengi MD officiel bakombo ebele nyonso wana kombo ya Karine ematisio oyebani mokili mobimba pona Karine bato balandaka yo na o batalaka yo bayebeli yo na makambo mosusu te bayebeli yo na Karine mokonzi la baronne ata okotsaka ba musicien me baya pona kopupula na yo. Alors Mida nazo continuer koloba na yo yokaka bien fungola matoi conseil ezo continuer oyo no biographie na yo nazo loba sikoyo tango bapopolaki yo awa mbala liboso muta popolaki yo chinoise na biso oyo akenda Niao Suzuki osala 5 jours esala ba douleur nasalela yo émission na yebisa yo ozwi ba douleur 5 jours osali te po modèle bapopoli yo ale ozongi obando sala basimbi yo lisusu bapopoli yo na le trio Niao Suzuki Linda autorité Linda la nouvelle riche Nadine Mukendi. Alors na la Chine tango bapopoli yo kitoko ozwi 1 mois na bato balobelaka la baronne ozwi 1 mois opemi esali yo passe echoke yo po batangaki mama na yo yaya na yo bakotaki tina famille balobi pe physique ya nzoto na yo olingaka te babimisi tata na ririri pe balobi no makambo yo ya somo ebelisaki yo ozongi landaka bien eza conseil nazokende yoka makambo tu oyo moko yebi sima nango okocomprendre pourquoi conseil yango ekokoto mbala moko oye olobi otiki na yo makambo ya nini obombaki pete olobi otiki rando po makambo omoni eleki pasi modèle batake yo esali yo pasi ekoki kobela okoki kokufa olobaki yango yo moko oyokaki soni te alors osali tu okangi foto moko tia loboko na litama okamati otamboli na ndaku na TV na sima baminda osali ba video ebele oponi oyebimisi o jeune kamwa bien otie yango tielaki biso totalaka ale okomi koloba na yo makambo normal soko okoti komba Karine okotisi kaka po bato baya me na ndenge ya bien okomi osala baémission mosusu Mida lelo oyo kokisi 6 mois 6 mois c'est beaucoup kanisa bien oyebana okoma nyonso na komba Karine mobeti 6 mois osali makambo mosusu otie komba Karine na kati mochango normal wane pe examine yango te osali rando moko te
alors conseil nanga ezali awa eza boye mida tala vi na yo ndenge na lobi tala foto na yo oza deja ya kokola tala vi na yo makambo tu osalaka orepetaka yango te makambo ebele osali na vi na yo orepetaka yango te soki orepeta yango te oyebi ntina orepetaka yango te alors lokola orepetaka te koluka te orepete okoma lisusu na rando na Karine Mokonzi la baronne okozala écrasé te okolimwa neti babwaki eloko na acide okolimwa ndeko yo moko oyebi yango oza ni na force ni na pema ni maloba ya kosala rando na Karine Mokonzi oyebi yango biye bato no bakoloba yo nde mutu bazoloba na la Chine na Karine Mokonzi bayebi yo biye biso toyebi yo bien toyebi oza muke okozala détruit pamba wana conseil ya liboso ya mibale foto no nazotia oko mokolo elingi oloba boye oza na mwana moko rerere mwana no wana obokolaka ye neti toujours mwana aza na 5 ans or ke rerere akomi na 11 ans mwana na yo na age na ye okendeke ere moko tike na glace okendeke kozwa ye mbala ebele ere moko kutu te or ke na 11 ans na ye wana bana ebele bayaka bango moko bazongaka bango moko bamataka pe na bis bake bango moko akiti akomi ti na ndako bamisusu pe bakendeke na 2 bis to na ye moko na modeli tu na 11 ans bana pe ya basénégalais bandibu na bafrançais nazoloba bongo mpo na nini landanga bie ndenge omonaka mura soko akoma bongo nayebi te soki ndenge nini me naza sire azali mwana liboso mpe nazali sire mama na ye akangaki ye ya tro ndenge yo kangaka rerere donc elingi koloba boye yo okangaka rerere makasi neti Anya Star akangaka mwana na ye oyebi Anya Star no danseuse ex danseuse ya Papa Wemba ya Wera Sol azalaka mingi na mwana ne etanke mwana aza mobali yo pe omesana na rerere ya tro nakanisa ye pe ya mwana mobali alors ezala aza mwana mwasi modèle olengelaka ye pamba te boza kaka na mwana moko fils unique to fille unique mais akomi na 11 ans mwana nyonso oyo akomi na 11 ans ntango akomaka na 12 ans amonaka aza mwana moke te a partir na 11 ans deja azomona yango ntango ozokangama na ye amonaka yango gênant na 14 ans bana barevoltaka mingi nakanisa oza na France bano bakima ndako bakimaka na 14 ans 15 ans ririri akokima na ye te mais akokozala différent par rapport ya bana oya age na ye wana conseil ya mibale ya misato ezali boye namonaki yo ozolobaki yo eloko esalaka elesengo olamuki boye omoni sous-vêtement ya papa donc oza na mobali yo na age oyo oza nango kotalaka sous-vêtement te ke oza na mobali talaka famille eza bongo talaka famille olamuki otali oza na famille famille elingi koloba boye oza na mobali
na bana. Donc, lokola reveri akomi na 11 ans, orie oloba mobali, biso nde foto yeba ozana mobali. Donc, il faut zana na mokumba mosusu. Na tche foto na o toujours pona loba na yo. Mida, mwasi nengo mona kazawana echanzate banda mokile banda si mokile kokufa eza ndenge moko. Mwana mwasi oya bandi kobota na 14 ans aza capable abota plus de 20 bana. Mwana mwasi oya bandi obota na 30 ans eza difficile abota 10 bana. Mwana mwasi oya boti na 40 ans 45 ans eza difficile abotela biso bana misato to mine. Alors naboyi kutu kobenga ba risque. Bien sûr bakoloba na opona kokitsa motema to yo moko po yebi yango omonaka na YouTube. Mama ya 55 ans aboti. Ah oui, mama ya 55 ans akokine pe kobota. Balakise na télévision, batie na YouTube. Mais soki bakosala bongo eza pamba te. Soki batie na YouTube, batie na télévision elakisi miracle. Alors vie ya famille ezali likambo te ke ozelaka miracle. Parce que wana eza normal batia yango na mokili. Ezali bongo. Yeba soko zalaka na posa ya kobota mwana mosusu. De plus en plus tango zo kola nzoto na yo ezo changer na makambo ya kobota. Elakisi kobota na yo ezali ya keba keba. Ezo kipeteke obota ka bien. Ezo kipeteke obota bana. Ndenge Madame Angelica abota ki bana. Non. Ezo kipeteke ozalaka pe na mwana moko olingo bakisa. Na âge ndenge Cynthia Kapasha zo bakisa. Eza facile, non. Âge na âge ekontaka. Na kanisa ozotala na Facebook tina Uganda tina YouTube. Ndeko mwasi moko azana Uganda. Azakaka na 40 et quelques années. Nana koksi 50 ans te. Mazana azana plus de 30 bana. Babimi na libongo na ye. Aza mwana mobali te. Aza mwana mwasi. Aboti plus de 30 bana. Komano kaka na Facebook okomona video yango ekobima. Eza pe na ba page na biso ya ba Congolais, ya Zaïre, ya Brazza, tina Angola batie ba page yango. Na lobite otala mwana mobali oya bota bana ebele, non. Mwana mobali abota 200 quelques bana na Angola wana ezali. Menga na lobi mwana mwasi na libumu na ye moko aboti bana plus de 30. Pendenga zawana bana bazali vivant. Akufela na kanisa mibale kaka. Azape toujours komona na nzoto kolongono. Soko tie na image okomona. Yena Cynthia Kapasha baza différente na âge. Même na elongi. Voire même na kanisa na yope bozana ba âge distance ebelete. Pour comprendre bien mwana mwasi oya bando bota. Na ba 14 ans atie non stop akoko bota ndenge ndeko mwasi aboti. Po mona pratique déjà yangwane zo monana. Abotaka pe na hôpital a poto te. Abotaka na ndaku, na balabala, na hôpital. Abotaka partout. Bakataka motolo na ba gilet, na ba mama quartier, na ba nini. Abotaka naturel. Azape na mbongo te.
ndako kutu oyo azovanda batongele na bavoisin pamba te bana baleki ebele basalela ye bandako mibale ya kamwa minene ya mike ya bien mpona bocomprendre. Alors mpona kovivre bana bango nyonso loka bakoli misusu balukaka basalaka biloko mpo balia baleki na bango balia mpona ocomprendre bien wana eza naturel eza te ke non fo akutanaka na femme sage fo bapiaki conseil na docteur non aboti sans conseil ya docteur sans kokutanaka na femme sage sans kokendeke na hôpital sans kobebisaka mbongo maboti plus de 30 bana azali en bonne santé nzoto kolongono avandaka mpe na vili te avandaka kuna kote bandako ezali neti ya ntsele ya maluku mpe batongela ye bandako ya bongo mpe baya kokabelaka ye bilamba mpo na bana aboti plus de 30 babimi na libumu na ye pour comprendre bien yo sikoyo ririri 11 na ye okangama na ye bongo waza fils unique devoir na yo likambo nasali émission oyo soko ozalaka na mposa kobota yeba ntango kobota ririri okobota leki ya iririri bakozala na différence ya 14 ans ntango 14 ekokoka ya ririri akorevolte awi akokangama susu na yo bongo te pourquoi po alingako te alingako babandoka soni ya bakamaradi na ye moto moko mama na ye azalaka na nsima na ye bake na parke kosakana boye mama na ye aye wana azokengela bake basomba biloko boye mama na ye abengi na telefone baningana 14 bandoloba tu es toujours gamine ou bien gamin mpona 14 ans soki aza mobali bana tu bakokoma na mingonga mibali babandolinga te babengaka bango bagose fo babengaka bango bajeune homme bima na balabala otala bana 14 ans 15 ans bazali barévolutionnaire koleka bana 18 ans 19 ans kende na das otala bana bakima ndako ya 18 ans 19 ans te ya 14 ans 15 ans yango wana mida otikali kaka na 3 ans obanda guerre rando na ririri oyo azali motema na yo azali nyonso ya yo akolingo toujours même soko akimi ndako akolingo makasi mais liberté eleki elengi yo moko kanisa 14 ans na yo na kati ya Congo liberté oza komona ngo ndenge nini na motema nolobi nakolinga te mwana na nga asala erreur wana nga nasala na 14 ans non ezala erreur te ezala nde âge ya 14 ans 15 ans âge wana nde nzoto ya mutu yango mutu etindaka mutu ayebake naza mutu fo nasalaka boye sans aide ya mutu mosusu nakanisa mida conseil eza molai mais nasukisi wana mpo banda natiaki fotono wana nazolobela age na yo nazolobela modele okangaka bafoto osalaka bavideo sotiaki maboko mibale na litama yango nasukisa awa pamba te okokobakisa makolo mibale na litama oza makaku te otya maboko na makolo na litama po ya okoma na ta moko akosala su eloko te akopase su na YouTube te siko bokotala nini ti bomesana na makambo mosusu bien ke tokontinue kaka kosala kaka ya ye donc eza vraiment mpe bien mpenza te botya balike boleke tokangama kaka na ribobo
Makamba ribobo wana ya makamboko ya mofo beta ngope kare boko. Okuyeba Toyo ngo. makambo susu. Ambon. Oso tokanga mika na ngwawa. Obela. Ezaka passe bo mesana na makambo susu. Po ya okoma na tamo kwa akosa su eloko te akopase su na YouTube te siko botala ni. Bo mesana na makambo susu bien que pour to continuer ka batu balingaka mambolina. Balingi bayebi ke batu balingaka mambolina. Balingi ba live mususu te. Wana okotari. Mbolina. Ambo. Kama mbolino ekobetisa batu mitu. Donc voilà, on a beau partager moi mouké to comme ata 50 personnes. On a battu comme yeba ke tozalia wa ba ya to beta pela ma solo mususu. Ole ke to kanga makana ribobo. Makamba ribobo ane ya makamboko ya mofo beta ngope kare. Kasogoliate. To pela makamba mususu. Obampia reste. Oso to bazarate ata batata no batata pour le moment ba garçon plus encore dans no simba kisi bazate batata bomo ba père ya bazate. Bon na bangote o kuna musuna kisasa ngoto ba député ba tondi na ki métis da azwa kate na botini na boulanger mais so ya fingi efi o kindo kite ba fia YouTube muta botina na moto akengela ka boulangerie moko boye ba commissaire akoti na pâtisserie aki aniki farine kana ba déclarer la ko bana ba olalo na ndenga kishasa to na ba de ba sente ya no o abuta o ya mama wana wana o nga so ina manke wera reste o ba video ba ndo sela hapo na wera o so mona wera ngana ndo lia na fufu ipama ya mampatala wero aba concert beta mangana ya katina ndako wera na ina ngana taxi na ngana iko zuwa wera to ke concert na voiture mais le wero yo ndo to la to busu ba cochon boutique la kana ba soni ba welisa moko comme pas possible yeleo monate au sachet là-bas. Oui, côté là, on a raison, à manquer, wera, ça la qui pas wera. Yemo wera na manka ke sankara sala kuna mutu na moi ba muna ngana sankara to matito kiti po ni sankara tele melanga te. Tala makam. Bon, ok. Ba maître ninja na nyos ba kengela wera maître suka ya ceinture ya wera maître ninja mais ngana zara na latim na toto la wera maître ninja ka ndaku na ngato lie fufu. Mama bimisa segere. Oyo sela zamba mutu moi. Ozo salaire était côté mida zo samba boy les chèques yele lumière mateli yango ba via lobeli wera mati bwa kiti tala maka les chèques afi kwa lobela ba musicien alobela wera ata bia braza ba matisi ata kano rapidité de Kinshasa braza amata te ba lobela wera misia munene bongo lobele biso kuto lobeli ka ba latino wata ya miketo mozo zindaka pour aspect par rapport à image yoko lespe etala fi o akota piscine de polikolo mo munene mona yo na kota bigini ndenga na kenda bangola na okanga foto na bigini boye etamboli shosho mobimba yo taka fi na lata bigini te tala fi ozana na souci ya mini jip yo loba na kotala ba clip na caleçon yo na couleur moko banda na talon tina safwing mama sambusi mida boy so vena shosho apo fungoli diare wana kote mwana kota diare bima na sima so fungoli diare ozo ba peke apanga diare ngasoki na totoli ototola nini pa mambo lokuto ebi vina ngate ototola na vina ngai foto to ya vina ngana chana YouTube vina nga solo nga mona tanda mona singa vina nga solo niatai mona na zaka mutu te ya venez voir naza mutu komi la kisati mama kizenge emili ko pa zwa zemi kalo kwa yo bazemi ya makila yeleo o pa zwa zemi ya makila moto ndenge mususu wane lumbaka nzeme musu erangase na moto ya makila ebembe yeleo sambusa bango non ayaka kosa bato nyonso mama bakarine aveugle mama bakarine akakari ebimi ope kuna ezokota po ebembelali ekota mpona makila moto ebimi ozwa bazemi bariske ya 100 programme yelo kosamba bazemi babenga retard o naza na retard erreur tala bafi bazwa bazemi erreur yango batikela bango bana ko ozwa zemi te kovanda mobali boyokana ke po tolakisake tolingani fo tobota tala makambo
tala ba fio bobo tela mibali bana liboso mais mibali ba fier na binoté yebe lengi saka mobali ke fimo obota ke yesko mutaboti fio o matisi no mapeka ndenga na matsa papefi ebi ke kali na fi de problème aningisa YouTube matisa kitisa mabota ke sko elengi wana penza ya na kokota na diarrhée zobima mama emi de mutadiare ko lengi wana yoko mawata kata bokanga ta photo en famille ona mona ndenga na tondisa ba photo na téléphone na ba snap en couple yele o en couple ko tout en famille pona mona ba kisa ni da sambo yo sakata na ngote ngoyo akomi o makambo wana ya kosumbeza makambo jaye alobaka tango toswana ka ezaka ya lokuta siko ezaka ya lokuta mobali abima na internet abima mambo sumbe nkinda pwani yake oloba te ke nga na sumbaka na mbeto te na sumbaka nde na weseta mutu ya pire ser nanga no loba te pwani yo yebisa biso lelo azalaki na papier te mpona kopangusa omoni waki traumatize ya omoni elongi ya papa mwana osiko omoni yango na YouTube ndenge asali te osantaki yango wanda olala na omonaki mwa motu sikoyo komoni na YouTube kulu na kaka lokwa papa mwana ngoso monsieur boye abotie bafode te Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.